Baminganga na biso lelo bakati musutu ni nakala epa na biso bazaki ko kata boete bazaki ko kata angenga wana bakamata bana ba préparer bana bakena bango na zamba babongisi bango ba yekolisi bango ba yekoli lolenge nini ya koya ko sala vie ya ko sala foyer na ye nde bakati kuna bakouta na ye kuna bakoya na ye epa na biso bazaki ko kata bana mibali na pepe oyo mbeli ya bokoko ya ko katela na na tango na kala bazako kunda ba chef mosusu ba chef coutumier ba kundie na moto mobimba vivant na tango na kala na yebisio na moto vivant na moto balobi oyo nde moto oyo azali lokola mutu na ye ya confiance to mwasi azali mwasi ne penza ya confiance mais quand wana ba mutu ba bandoboya kozala pene ai kwa e galo balo kwa ai kwa e galo son le ayamae kwa me dubezo maye gbolo son le kwa me wozo timbiye gbolo son le ayamaye ayikwa e gbolo son le kwa ayikwa e gbolo son le ayamaye kwa me bema ndo maye gbolo son le kwa me wozo timbiye gbolo son le ayam wana omoni ba mama ba papa ba to moto za kolela na pasi na motema me aza komilobela lobi aliwa ni wanya uzala kata mutu vraiment na bunda na yo na makaso ngana zana matono mingi bana membre bandeko balandi ya JM Production na libe na bino tozana bino ensemble elongo na bino balobiete elongo na nzambe nde tokolonga na Bangkok na biso bazali tozana bango pele bana membre na tikatenga bino le grand bokate ya ngwe bolole mosenzi motama kolongulu chef nzama nzamba na li pele na bino na kotondola ka bino be culture ya mboka na biso pe mabina ya mboka na biso ya batribi na biso ya libe bongo bana membre na tikate na pesibe mbote mingi na yemoko mo boss Mayostar balobiete boss social asola be kitoko motete motema malamu motete nzambe te apambola nzambe te azana ye na pesi obe mbote bisika ezwami yo boss Mayostar bana membre na tikate tozali awa na bino elongo toko yeba etebe culture na biso lolenge ndenge ni culture na biso eza kotambola culture na biso lolenge ndenge eza kokendeli bomone te mingi te to alibe kokolisa bana biso tozoyeba te bana biso bazoyeba te papa nde auta wapi mama auta wapi ekolo mama nde nini ekolo papa nde nini ekolo papa ba uta ekolo mama ba uta wapi wana yalibe kopesa mwa confusion makasi yango te toza awa be na yemoko le gombo kache tokosola naye akose présenter liboso na bino bana membre bandeko balanda JM Production matondo papa matondo bonne santé oui calme santé malamu ok mais quand kolobela biso mbote na kingwandi ba pesa beni oui pas na biso mbote na kingwandi balo bakambi baramo voilà bibaramo elingi koloba mbote yo mutoko yamba okondima ete bibaramo nzoni andimi mbote na yo na bolamu nyonso voilà esa libe bongo mais kuna na ngambo bandeko bakolanda biso meka otondolwa wa libe kolo nini bandeko bayeba oui nga naza d'abord congolais naza mungwandi et biso bangwandi okozwa biso mingi na nord ubangi na sud ubangi pe na province de la Chopo merci wana bandeko boki lolenge ndenge papa lobby o bokozwe te bangwandi bisike ezwami bino bisike te bozokendela ndenge ya libongo papa Gérald meka kolobela biso mungwandi tokoyeba be mungwandi azalaka be lolenge boni oui ndeko na ngai yo koyeba mungwandi dès le premier vue soko yoki kombo na ye kombo bangwandi koyoka ba accent moko ezali wana bagba gbobu mbo mingi okoyoka ngo na kombo wana alors biso epa na biso ba appellation wana ekoki kolakisa mingi ndeko azali mungwandi okay et puis okoyeba pe mungwandi epa na biso mingi na liloba na accent ya maloba na ye mungwandi le lobeli na ye okosentir que te oyo azali vraiment franc et puis azali clair voilà merci okoyeba ndenge nini azabe na bitumba pona temino bino bangwandi boza batumoko ya brutal oui bon brutal pas du tout mais bangwandi balingaka nde ba blague ya pamba te balingaka kosakana na ete et mongwandi azali peuple moko guerrier et voilà azali vraiment franc correct yango alingaka ba blague ya pamba te voilà
mongwandi ali pepe moko guerrier okolobela biso te ba guerrier to koyeba te guerrier ya mongwandi lokola nani toko tanga général moko ali mongwandi président pe mo pa le kaki pa alaki mongwandi ko ko biso ba guerrier ya bangwandi poni te toyeba oui ndeko yo yebi ke ndeko Mobutu akambi mboko yo mbula ebele Mobutu azali mongwandi ya solo soko lingo yeba mwa bakonzi mingi bangwandi basali pe na mboka oyo bakengo wa dondo bazali bangwandi baseti yale azali mongwandi ba général Baramoto banzimbi baza bangwandi ba Gerengo ba général Danga bazali bangwandi na kotanga bango ebele bazali mingi ba politiciens bazali ezali lokola ba koya gialo bazali ba politiciens bazali mingi penza bangwandi bazali oui sikoyo tokoyo mongwandi ali akabeni oui mongwandi azali peuple oyo azali na biloko ebele mongwandi aliaka nyama aliaka mbisi aliaka ndunda donc epena bangwandi okokuta bacultivateur bangwandi baza baéleveur bangwandi bazali bachasseur bazali mpe bapêcheur donc gu nyonso ya biloko okokuta mo epana bangwandi okuta nkota bangwandi gu nyonso ya biloko oyo okokuta soki okei na nzambe okokuta nyama alors soki mongwandi aza chasseur aza mole nyama soki okei na mai okokuta bapêcheur okokuta mbisi mpo mbisi ezalaka nde na mai soki okei na bilanga okokuta ndunda donc mongwandi azali vraiment na forêt équatoriale et puis azali na biloko ebele diversité ya biloko ezali mingi merci beaucoup bana membre wana yali bangwandi na bosani te na pesi un grand merci na espace Wunga Busta wana ete ezwami na bon marché to alia na bon marché so koti na auberge Wunga Busta okozwa biloko kitoko pe okopema kitoko moto akoderange te soko koti tuna gérant Obed aliwana moto mwana mobali mwindo angolo akosola be kitoko azabe gentina bato to pese mbote bisiki ezwami Obed balobi te mwana mobali kitoko akongenga bois noir papa Gérald mekana nokoyebisa biso bisiki ete tokoyeba be ndenge nini mwasi ya mongwandi babala ke be ndenge nini oui ndeko na ngai epa na biso kobala ezali likambo ya sembo eza d'abord likambo euti na nzambe eke mwasi na mobali esengeli babalana alors soki olingi kobala mwasi na mongwandi okokutana na mwana na mongwandi ya mwasi okosolola na ye et soki apprécier andime lobi mona baboti na ngai voilà wana yoko ya kokutana na baboti bokosolola lolenge nini yoko bana na kokanga lopango yango tokobenga kango mingi na le français prédote voilà mais nzoka nde na kala pe na bangwandi kobala ezalaki boyete kobala ezalaki likambo ya deux familles oyo bafandi barefléchir bamoni mwana moto ya molaya elenge mwasi kitoko bayebi pe famille procédure bayebi profondeur ya famille nde bakoya kose présenter kosenga loboko ya mwana mwasi dès le bas âge déjà basi bakangeli ye libala et na kokola na ye aza koyeba déjà baza koinitie aloba bitala yo mobali no ezali tel na famille tel nde bakosala libala mais lelo tozali na démocratie ezalaka lisusu boye te libala ekomi likambo ya sentiment ya mwasi na mobali mais mwana ya mongwandi soki olingi ye mingi okoyoka ye kende komona maboti nanga soki atindi ye pa baboti na ye seki alingi yo seki libala wana ekosalama voilà mais bato mosusu mpe tomona bango kende omona baboti na ngai akimi akimi azwami mwa mbanga non soki ozali na bizaleli mabe peut-être po mwasi azali nzambe te ntango amoni mobali amoni bofali ne mwa mikolo alobi no okende komona baboti na ngai ntango yo ye na serie te bakoboya yo na libala ezala mwasi akoki koboya ezala mpe famille ya mwasi mpe bakoki koboya yo na libala parce que mpa na biso bandimaka libala nde na libota yo ye kobala mwasi ya solo mais libota na ye nde bakondima kolia mosolo na yo voilà merci bana membre bandeko balandi ya j'aime bandeko balandi ya chef Nzamba Nzamba na lina bino pene papa Gérald meka koembela biso mwa loembo moko ya bangwandi e sala mwa kitoko mwa mingi to comprendre ngo eloko moko eko sepelisa bangwande bele ba kolanda biso bangwande bele ba ko commenter wana ba kolanda biso ba sepela mwa loembo mwa kitoko merci papa na koyembela bandeko na ngai c'est à munzuma egagele ne ayatambi yangbandi ele seta munzuma ko egagele ne ele sakunza seta munzuma ko migage migine ay yongolo lege gagele ne ele sakunza e suswa kate duka ete ay sa kate duka ete ele sakunza e
ngunza akate duka ete aseta munzuma egage lene sakonza voilà nalingi koloba nini na bandeko na ngai na nzembo wana lingi koloba ke biso bangbanzi toza na multitude ya biloko epa na biso eloko nini emema biso totika mboka poto ya awa soki mondele te mondele amemeli biso civilisation mondele amemeli biso modernisation nzoka nde esengeli totika biloko wana mbisi epa na biso nyama taba eza ya koluka te mais toye na mboka mondele mpona mpo mondele yango tobengaka mboka mondele donc mboka mondele yango bokomi moto akoyeba teke oyo aza mongwandi il faut olia be sharama il faut olia be mwa soso oyo euti na bamindele te toza mpe wana nde sika toza kokeba te mpona lelo oyo okomona ete nga chef nzambanzamba na kotuna nazwi mwa molongani alobi ete mema ngai na espace wunga kote tato bede azalaka kuna asalelanga be sharama oui mais nakoyebisa yo ke na barestaurant ebele lelo badiversité naturelle ezali oyo biso tobengaka yango bio ezali soki oye na unga okokuta mpe biloko bio okokuta capitaine ezali bio okokuta bambisi ndenge na ndenge awa banyama oyo okokoma nde okozwa voilà. Merci bana membre toza wana elongo na bino nga bino chef nzambanzamba papa général mekano kolobela biso lelo tokomona ba général ya bangwandi bali lisusu ya libe nini oui ba général bazali ebele bazebele bangwandi bazali ndeko na ngai na kobombela yo te na kotanga bango kombo mingi te me nayebi soki ba général bangwandi bazali lokola banani lokola général danga azali natangela yo mosusu ali mpe na fonction oui aza en fonction problème ezali wana te problème ezali lokola régime nde ekweyaki bandeko mpe mingi babungaki babungisaki bomoi na bango eza na bandeko mingi mpe bamibendaki kasi bagénéral bangwandi bazali mokonzi na biso ya mboka ozosala mpe na bagénéral bangwandi bazali merci mais tomona bino bangwandi boza be social te tozali bangwandi bazali ndeko na ngai na kobombela te mokonzi ya mboka oyo associé bandeko nyonso capacité ya moto nde komaintenir moto na mosala bagénéral gerengo bazali bagénéral danga bazali bandeko mosusu bazali ebele balimbisa nga kombo ekimi ngai kasi bazali ebele nga nayebi merci mingi lelo tokomona ete bangwandi circoncision ya bangwandi oyo te bakobenge ete kokata ngenga oyo nga chef nzambanzamba na koloba kokata mwana mobali be mosutu na bangwandi bande kokata be lolenge nini na ntango ya bakoko voilà lelo nde toza kokata bana tobenga yango circoncision bazwi mwana na baminganga na biso lelo bakati ye mosutu me na kala epa na biso bazalaki kokata boye te baza kokata angenga wana bakamata bana baprepare bana bakenda bango na zamba babongisi bango bayekolisi bango bayekoli lolenge nini ya koya kosala vie ya kosala foyer na ye nde bakati ye kuna bakouta na ye kuna bakoya na ye epa na biso baza kokata bana mibali na pepe oyo mbeli ya bokoko ya kokatela na pepe wana eza be na monoko ya kingbandi pepe oui pepe pepe wana ezali mbeli na biso oyo babongisa mpenza ya kokata nango bana mibali après avoir kokende na baformation bake kosala bacampement après baprépare bango bakati bango kuna kozonga na bango basi bakembi bakomi mibali mais komona wana kozonga bamisusu mpe bakufaka batika be mokili oui mais na kala bon ezaki bakarare peut-être epa na biso mpenza bamingi batikali kokufa te mais eza baexception ezangaka te exception ezangaka te na ntango na kala bazalaki mpe kokata mwana bakati ye mpe mwana asali hémorragie akufi oui voilà sikoyo moboti akoyeba ndenge nini ke mwana naye bakendaki kokata ye be mosutu akufi oui mais ye mpe ayebi ke akoli ndenge wana bakolisi ye na lolenge yango akotomboka te ayebi ke bana bakendeki nde formation kuna na formation liwa mpe koki koya mwana mpe akoki kobela kuna na zamba basoigne ye esimbi te mwana mpe akei ezalaka nango eza nete bake mosala eza bake kobongisa nde vi na ye mpo akoma mobali soki liwa ekuti ye ezwi ye likambo ezali te mpo ezali règlement eyebani na mboka mais en tout cas eza baka exceptionnel sikoyo moboti akoyeba ndenge nini ke mwana akufi bon bakobongisa mwana bakozonga na mwana te mingi bapreparaka bana bakunzi bango bakoya kopesa bino rapport yango mpe basi nini bachef coutumier nde bakoya kobenga yo moboti koloba ke mwana na yo aza lisusu te atikaki biso azwaki liwa voilà wana baboti babandi kolela oui mwa matanga ekosalamaka mpenza matanga kaka lokola mwana akufi esesalami
après cérémonie esuki wana kolandisa ete bandeko oyo ete bakola be na village lokola ngawa bango legombo kachecha finza manzamba lolenge ete nakola papa Gérald mekana kolobela biso mpe kotalisa biso lokole soki ebeti na mboka kuna ya bangbandi kote boali soki lelo ete tomoni chef coutumier aza te awuti kotika biso tokoyeba be ndenge nini biso na mboka na biso na mwa kala mpo likambo yango ebandi kodiminue moke moke me toza kolamusa yango epai na biso ezali moyen de communication le collet ezali moyen de communication prenons par exemple bato babimi déjà na tongo bapesi bapanzani bakei bilanga bakei bachasse likama ekwei awa to banguna bakoti na mboka bacommunicateur wana bayebi le collet soki abeti boye elingi koloba boye boya e igao tosindo ye bakoya bayoki kaka le collet wana batiki nyonso bakosala mpona kozonga na mboka ke likambo ekwei ezali awa ezali bamoyen de communication mosusu eza ya kopesa bino rendez-vous tokokutana mokolo boye mpona kosola likambo na libota tokokutana mokolo boye mpona kosola likambo na igao lokole wana eza nde message eza liloba eza na ntina na yango merci beaucoup sikoyo wana kolandisa lelo tomoni ete bokonzi ya chef coutumier ya bangbandi mekana koloba bokonzi ya bangbandi ekenda kote ya bamama ou bien kote ya batata oui biso tozali mingi toza nde bapatriaka soki nalobi mingi elingi oloba bamosusu basali exception te epai na biso toza bapatriaka bokonzi ezali na bopapa soki papa azali mokonzi chef coutumier akufi bakokamata mwana na ye mpona kotia ye na bokonzi na kala ezalaki soki mokonzi akufi bakoki koexpose corps na ye te basali matanga te soki mokonzi akufi na kati na silence babongisi ye basi bakundi ye nde bapesi sango wana na ntango na kala me lelo rythme wana ya bokonzi eza kokontinue mpo bachef coutumier baza ti lelo bachef coutumier bazali soki mokonzi akufi eke babongisi programme bakundi ye bakozwa mwana na ye bakotia ye akokoma mokonzi ekoki kozala mwana na ye ya liboso mwana na somi ekozala mpe mwana parmi bana na ye oyo ye aprepare aza na bomo ayebi ke oyo nde akokoma mokonzi na nsima na ngai mpo ayebi ke oyo azali mire azali na expérience azali capable ya kodirige baintronize ye me mosusu esalamaka papa aza nano na bomo asi atie mwana na ye mokonzi apiblie partout bayebi ke mokitani ya mokonzi ezali tel ntango ye mokonzi akufi directement mwana azwi relève voilà sikoyo wana mokonzi ntango akufi ntango bakokende kokunda ye bato mpe bakomona ye bato ya village mpe bakomonaki ya mokonzi oyo batie na cercueil babimi na ye ebembe ya nzoto ya mokonzi bakoki komona oui mais mpo na lelo ezali mwa mpe mpasi mpo bomona mpenza nzoto na mokonzi mais ezodépendre na bacirconstance soki mokonzi ayaki mpe na mboka mondele aye kose soigne esimbi te akufi bokoboya kokunda ye bakosalela ye programme bien sûr bakokunda ye soki ezali penepene na mboka na ye bakobongisa ye bakomema ye mpo akóma na mboka na ye nde bakunda ye bakotia ye na cercueil malamu bakundi ye me bakundi ye lokola mokonzi me nzoka nde na ntango na kala baza kokunda bachef mosusu bachef coutumier bakundi ye na moto mobimba vivant na ntango na kala nayebisi yo na moto vivant na moto balobi oyo nde moto oyo azali lokola mutu na ye ya confiance to mwasi oyo azali mwasi na ye mpenza ya confiance balobi akoakompanye mokonzi oui bakozaki koboya te ifo ozala motema makasi mpo ozala pembeni na mokonzi ifo ozala na moto na somi ozali moto abangaka te oyo soki omoni ebembe boye okimi te alors biloko yango wana esila avec petit à petit na modernisation likambo yango esila bazwi yo vivant oui bazwi yo otambolaka na mokonzi yo motazalaka na ye bazwi yo oui bazwi yo babongisi yo kokotana kotia mpenza na cercueil bazwi mokonzi batie osimbi ye ale bakokunda yo oyo ezalaki bapratike ya kala ese esila mais lelo ezalaka lisusu te mokonzi azali akufi bakolela ye bakozwa ye bakobongisa ye bakokunda ye voilà mais bakundi ye lokola mokonzi voilà papa Gérald lelo tokomona ete soki ete mongbandi akufi
loyembo nini bino bolelaka bangwani mais quand osala moi kapela moko bandeko balanda pona ete bandeko agent production bomoni ete moi libaku moko ebeti bokomoni ete émission ya simezo ya bokomoni ete na bamama ya bangwandi na groupe oyo ete ya papa Gérald ndenge ezwami awa ye moto nde bokomona moi contre temps oyo ezwamaki en tout cas tokosenga mwa bolimbisi na bino bato bolandaka biso mpona ete bomona ete lokiato ya mama bali kobina mpona ete bomona ete bato ete bali kosala be makambo kitoko bokomona yango na mwa émission ezoyi esida tobongisi deja nyonso na ata Gérald mwa kapela papa Gérald. Oui papa epa na biso tolelaka na nzembo ozolela moto na yo akufi na douceur na pasi na motema kasi na lonzembo na message eza lokola oleli olobi liwa soki liwa ezalaki ata moto mbe tobeti ye soki liwa ezalaki ata moto mbe tobeti ye tobomi ye mpe soki liwa ezalaki ata moto mbe tobengani ye nzembo yango yango nazoyembela yo kitoko maître zamazama aekwa ye egalo ebalo ekwa aekwa ye egalo esonlo ayama ye kwame dube ezoma ye egolo esonlo ekwa kwame bozo timbi ye egolo esonlo ayama ye ayikwa ye egolo esonlo ekwa ayikwa ye egolo esonlo ayama ye kwame mbema ndoma ye egolo esonlo ekwa kwame bozo timbi ye egolo esonlo ayama wana omoni bamama bapapa bato moto aza kolela na pasi na motema me aza komilobela lobi liwa liwa ozalaka ata mutu na bunda na yo na makasi onga naza nango. Merci beaucoup. Elibongo bana membre boali kolanda biso partout monde entier bisiki ezwami bino bisiki ezwi bino lolenge te bokolanda biso na manaka na biso masolo pe mabina bomoni ete tozali esika ezwami esika moko mwa kitoko esika moko kitoko mingi espace kitoko merci na bakonzi espace oyo yango ete toza kosolola na bino asala papa Gérald okoki koloba ndenge nini lelo oyo ete soki ete moto aye kobala ete mwana mongbandi ubia bino kuna bobali ete mwana mobala mongbandi bokoki kolamba biloko nini oyo vraimen boyambaka babokilo nasi nayebisaki yo alobi biso toza na diversité ya biloko toza na diversité ya biloko mpona zonga moke kopesa yo explication tozali na ngukasa oyo balambelaka babokilo epa na biso bokilo epa na biso diversité ya biloko ezali ebele nayebisaki toza bachasseur tozali bapêcheur tozali baélévateur tozali bacultivateur voilà donc en tant que baéleveur okokuta nyama oyo tobokolaka bangulu bataba okokuta yango epa na biso bangombe okokuta epa na biso en tant que chasseur banyama ya zamba eza na ndenge ebele mais bokilo epa na biso azali moto ya ndima apesaka ye biloko ya valeur mbisi ya mikuwa te nyama ya pamba te voilà epa na biso bapesa bokilo biloko ya ntina o biso tobengaka meme basangila epa na biso so balambi lokola soso oyo oyebi soso so balambi soso bakolamba soso mobimba bokilo akolia soso mobimba bakolia mosusu baotia pembeni te donc soso bokilo aolia be soso mobimba soso na ye voilà biloko akolia ezali ebele bangando eza epa na biso balokese baporte pique banyama ya valeur oyo soki obimisi na miso ya bato bakamwe euti wapi banyama ta ya nzoku epa na biso ezalaka voilà lelo peut-être na bamakambo yango ya mondialisation na batrouble na mboka banyama bakimi mosika kasi epa na biso bajare ya banyama kitoko kolambela bokilo ezali. Merci. Donc wana olambi yango bien opesi babokilo balia oui balambi bien bapesi babokilo epa na biso pondu ya gbalala oyo babengaka pondu ya masango oyo pondu balambi pondu ya malili bezali pondu batie mungwa te dede ngunza nayebi te tosala na yo émission moko eloko ya boye ya pondu ya kitoko wana bakolambela pondu oyo soki olei bozokanisa ndunda nini oyo eza be pondu. Merci. olia yango mpe kitoko esala beni na santé. Oui mais biloko kitoko epesaka be nzoto kitoko santé kolongo no biloko ya kitoko oyo kotungisama te soki olei eza mpenza bio. ezali bongo bana membre wana toza elongo na bino na GM production elongo ngawa bino chef Nzama Zamba le grand bokatier ya ngwa musenzi
ka makolongulu tozana bino ensemble ndenge te tozali ko tamona bino te ko talsaka bino be culture na bino pe masolo pe mabina mboka na bino ezabe kitoko mingi lolenge ndenge sengeli papa Gérald mekana nu ko tondo la biso lelo yo soki ete mobali asente mwana mongwandi moi mbeba wana boko sabelo ndenge ko na ngai lelo nde bambeba ngo ezali kaka soki ekomi ezali irréparable mais pas na biso tozaki ko sanctionner makasi et yo mobali sans permission ozwi mwana mongwandi osente mais papa mais bakoki kozwa décision na village ya mwana mwasi wana baye na village na bino bato bosali makambo wana trouble okoki koimagine te bitumba ye na mboka babundi babuki biloko bakangi banyama banini bakei nango yango eloko ekataka makambo wana tobengaka yango ngila c'est-à-dire soki osali faute wana il faut bakende kopengila kokende kofuta kokende kosala réconciliation eza bakamo ko epa na biso batombokaka nango basepelaka nango te donc réconciliation oui réconciliation de boni voilà libota ya mwana mobali oyo basali kawa na ya kosente mwana ya bato bakoya na taba koya kosincliner koya kofuta amande non oyo bafuti nano amande mpo yo osente mwana bato yo viole mwana bato donc c'est que kolandisa ete bino na batetela boza ndenge moko osente oui mais tozali biso nyonso toza baafricain oui mais oui taba nde babongisaka na mosusu bafuta ata ngombe soki yo libota ezalaki na babiloko ya minene minene ngombe mobimba bakoyo futa nango amande ya kosente mwana moto alors obomi moto oétablir relation nde bonégocier sikoyo makambo ya libala après ça. Mais est-ce que trouble on a dans le papa Gérald bandeko bakolanda biso trouble ane koya be boni lelo mwana wana pe azali be mwana na bino soki pa botami bino pe bokotinda ye mais est-ce que bokobuna ndenge ni trouble wana bokobuna tobengaka bana bongo baza ba enfant bâtard tobengi mwana makambo donc botinda no na mwasi na procédure malamu te yango nalobi epa na biso awa tokomi na mboka mondele na biso tokomi na mboka mondele bimeli biso formule mosusu ya kobika mais epa na biso bato bakoya na trouble mpo balobela yo alobi plus jamais ça plus jamais comportement boye esalamaka na mboka na biso koya na désordre mpo elingi koba yo omoneli biso bato ya mboka oyo yo mwana ya moto asomi mwana ya moto abotami bazobokola ye peut-être mwana na mpe azalaki déjà na fiancé basi bakangelaki ye nde yo ye osente ye mais papa okomona mobulu yo mona nano te mpo il faut botikala na sango mpo baboti na bino bakonzi na bino bakebisaka bacomportement wana eza bacomportement moko mpenza bazalaki kondima yango epa na biso te epa na biso baza kondima yango te baza kobenga yango neti kaka tozosanctionne lelo viole alo bango bazosala yango ndenge wana alo lokola biyo oza mwana mutu oza na bafamille na yo kuna ozwi courage ya koya kosala bakosanctionne kaka yo te bakosanctionne na yo na libota na yo opanzi biloko oui koya kokanga bataba na bino na mboka basoso ale bake nango awana ezalaki basolution un peu brutale bazalaki bazomimona bato ya makasi ozo comprendre mais ok bino bangwandi bolemba na bino te bangwandi balemba te bangwandi mpe bakolembaka te mpo eza na makila moto. C'est pourquoi mongwandi azalaka correct. Il faut que tambola na na vérité. Il faut que tambola na na bosemu. Il faut que tambola na limemia. Pour mongwandi akoloba non na ye tikalaka non. Qu'il plaît qu'il neige. Et puis mongwandi akolobela yo oui pe oui na ye kotikala oui. Alors ce qui yo ye komonela mongwandi akoboya. Ils ont le ko monela Merci. Merci bana membre tozana bino longo na GM production ba le bien te partager ya libe kitoko mingi pe malamu mingi ya mwete tozana bino te longo nga bino chafinza manzamba na tikate bana membre na yangwana bana membre na zana bino na GM production ko talsaka bino be culture na biso ezali be kitoko ba tribu na biso papa Gérald lelo sokiete babokilo baye ko bala mwana na yo le mboni ni vraiment ko yemba. Voilà, et pas babokilo bena le mboni to ya babokilo na nzembo mingi pe ezali ebele ba nzembo yango lokwa le mbo voilà mama ere gumbi eleke koli na wali ere gumbi eleke
pale ti famille le gumbi eleke pale meta kodro e gumbi eleke o ye le gumbi eleke kolina wali le gumbi eleke famille se gumbi eleke kolina wali le gumbi eleke pale meti kodro e le gumbi eleke pale tayang banje le gumbi eleke o ye le gumbi eleke pale ti kodro ele gumbi eleke nalingi koloba nini ndeko na ngala nzembo wana eke mobali yo ye kobala mwasi eza lokola pe mwasi andimi yo mobali nde yo ye awa elingi koloba nzembo ya bolingo tofanda bien tosana tolingana linga ya solo mwasi na yo pe mwasi ezala soumise na mobali na yo tokutana tobongisa soki likambo ezali tosolola dialogue eleki nyonso voilà avec dialogue eleki nyonso me kokende kuna bino bangbandi walibe mobulu abasi boni kotia basi alesi te boni kosimba koto yo okei kuna osimbi koto oke kuna oboti kuna oke koto osongi oboti kuna moye ya kolobeza te moye mama na ndako alobeza te soki alobi kanga be monoko te epa na biso koloba bosembo na ntango na kala bangbandi bazaki mingi bapolygame tina nango ezalaki mpona nini soki ye aza na mwasi moko akobota bana azomona famille na ye eselargi noki te mwasi mogbandi ifo abala mwasi mibale misato mpo atonga libota na ye soki abali basi mibale misato aza mpe na bilanga misato diku azali mpe na ndako misato diku eyakozala na bana boni elingi koloba kokota awa mobulu te so lingo kota na lopango ya boye esengeli obongama po bitumba nde epa na biso ezalaki basolution soki tosi tosimbani toyokani solo totosali vala tala ntina na ntango na kala bangbandi bazalaki kobala basi ebele baanalyse yango ezalaki na cadre wana oyo nakoyembela omwa nzembo moke bamisusu baza koloba lobi vala ngai ifo nabala basi ebele mpo alukelanga mbongo aza na facilité ya koemerge soki abali basi nde basalaka bilanga wana na ye production ekobima ya mwasi moko te ekobima ya famille misato mbala moko evoila akozala na mbongo mbala moko akotonga famille na ye mbala moko ozomona mais lelo na baréalité ya mboka bachangement tokomi komona mpe baconséquence nango ezali po mingimingi soki oboti na basi mibale misato mine okomona bana mpe basali baparti ekaboli mpe famille awa na mboka mondele mais epa na biso soki ata oza na basi mibale misato mine meme bana wana bakoyeba teke bango bazala bakaboni baza na solidarité mpe respect eza absolu mais lelo na mboka mondele soki obali basi mibale misato mwasi na ndako na ye famille mpe ekomi éparpillé e bana no moko bakabolani bana mwasi oyo yango papa moko apesaka conseil alobi boye soki yo okei libanda oboti na mwasi bota mibale misato na mwasi wana po sino te mwana wana kotikala singleton tala analyse wana ndeko na ngai eza mpe conseil na kokontinue kopesa yango ti lelo na bandeko na ngai bangbandi soki okei oboti libanda mwana moko nde otiki onyokoli mwana oyo mpo akotikala mwana ya mama na ye moko mais oui donc il faut bota bebele bota bana mibale misato mpo bakosungana na kati na bango d'abord baza bana no ya solo mpo na unité ya bopapa mais bazali bana ya bamama te mwa moko mibale baza kosimbana donc yango na bino bangwadi bobota bebele bokotamba bokobota na biso eza mpona kokolisa noki libota mpona kotelemisa famille na yo noki mpona kokembisa famille na yo epona kozala mpe na mibale oyo bakobundela yo bitumba donc bino ka bangwadi ka bokolataka be milimo bitumba oui bitumba nde ebongisaka nabombeli ete ndeko na ngai lelo tolobi non violence oui mais en réalité mais la raison de plus fort est toujours la meilleure ti lelo na régime biso toza kotraverse soki oza makasi te baninga bakomonela yo soki olandi meme ntina mboka na baniveau ya bapays oyo bazali makasi baza développé baza kokonza bapays mosusu alors nzoka nde esengeli dialogue
soki dialogue ezali soki méthode ezali bokotambola malamu ezali na baadage mosusu epa na biso baza koloba lobi mibale malamu oyebi ntina mibalobi mibale malamu koleka moko c'est-à-dire soki ozali mibale moto alingi atelemisa na nzela akobanga baza mibale bakobundisanga est-ce que moto moko akotelemisa bato mibale na nzela ata moke te mibale malamu donc il faut mibale malamu bakongole toyokana na kati na biso moko ezali faible soki ozwi nzete moko ya kombo ndeko kobuka yango facilement mais soki osangisi banzete na kombo ekomi solide alors mibale malamu merci bana membre toza na bino elongo yebele eza kosola na papa Gérald ye wana simbi groupe abangwani groupe comment groupe nini papa Gérald oui tozali na groupe na biso folklore tobengaka yango nzonsongo oyo groupe oyo ezali mpona kokolisa gbaduma mpona culture ya mboka na biso ezali moko na kati ya bamabina ya balonzembo ya bangbandi donc eza gbaduma ndenge ezali gbaduma musique ya gbaduma eza be danse na biso ya bangbandi oui ezali vraiment danse culturelle ya bangbandi et voilà nazomona malembe culture yango ezokufa bana na biso toza kozwa ngonga ya kokolisa bango na yango te ya kolakisa bango te bamama na biso babandi kokola babandi kokoma mikolo il faut tous se ressaisir noki po to perdre culture wana te alors na recruter bamama asali groupe oyo mpona koforme mpe bagene koforme mpe langue na biso ebunga te siko wana bandeko bakolanda biso wana ete tokutani na yo ndenge tosolaki mpona bamama balingaki babina ndenge boss Mayo Star akolela amona bango ye wana Raman Kota akolela Philippe Chimalembe akolela siko loba nano tokoya jour bakobina gbaduma en tout cas nazali prêt mpona gbaduma nazali prêt mpona koyamba bino et groupe oyo koyamba bino tobina na bino nano gbaduma elongo bakomi kobenga biso na bikolo mosusu mais toza bacongolais tozali na culture na biso nationale voilà tozali vraiment na esengo mingi tokoya tokobina na yo gbaduma okomona gbaduma ndenge ezalaka mais sikoyo bongo tomona mpe bagroupe bangbandi te oui ezalaka mwa rare ezali oyo ezali parmi bagroupe ya bangbandi oyo ezali ebotami na moins de ya mbula moko ese développé tozali même prêt mpona kosala baalbum mpona kokɔta studio mpo banzembo yango eza ya koluka te basalaka baalbum na nzembo mais banzembo ezali ebele oyo tokoyemba na yo ndeko na ngai yaka nano kovisite groupe oyo okomona bosolo na biso mpe culture ya mboka na biso merci bana membre tokoyoka groupe ya papa Gérald groupe oyo te ya bangbandi oyo te babinaka mabina kitoko mabina oyo esepelisaka be bato mabina moko malamu mingi wana ete toza na bino elongo papa Gérald mwa liloba no asuka moto etalinga koya kocontribue na kati ya groupe oui biso tozali bandeko na bino nasepe naloba ngo na kingwandi natindela bandeko na nga message eyayata nyangbandi elome mbume agwe me eyangbandi da mbume gwe kolozia eyayata aloke pekolo ko elunga ebonongbitie eya culture te eya culture te senye ayata eza eko tana dungo nzonima ni ayene ako ise ya hoko ti ise nganzoni voilà senye tamo duka da kwa ko duna nzomwa o ambi yiri nyimindo mikunga na ezali bongo ndenge bandeko bakolanda ndenge papa Gérald ndenge alobi wana na kingbandi wana ete bocomprendre bangbandi mongbandi ya solosolo bocomprendre mongbandi oyo ozomekola wana zwaka malobo tuna bakoyebisa yo lolenge nini ndenge esengeli papa Gérald lelo yo tokomona mpona koluka be ekola bangbandi eza na mwa pasi mingi oyebaka te place bazalaka place bakendaka mpona na quartier moko kota omona mpona omona mongbandi ali pasi ozonga na bino ka mboka oui bangbandi bazali mpona kobombela yo te soki otamboli na Kisasa okomona te ke balobi quartier oyo eza ya ekolo boye te yango nalobaki toye mboka mondele soki olingi omona quartier ezali bangbandi na bangbandi kende na nord obangi kende na sud obangi okomona bangbandi kende meme na centre afrique awa kende na Soudan touti mpe mosika ndeko na ngai voilà
Donc bangwandi na kati ya Kisasa bazali pe toza ebele. Mais nde na ba adresse mutu na mutu azali nango. Mais siège na biso. So lingi komona siège ya groupe ya bangwandi ezali juste na commune ya Barumbu. Voilà, tozali na Barumbu na avenue Kitega Itaga numéro A34. Okokuta président pe siège ya association na biso to bengi yango Nzonsomo. Mais bangwandi bazali partout, bangwandi bazana gouvernement. Bangwandi bazali le gouvernement bazali pe. Mais oui bazali. Lokwa benani. Le gouvernement bazali na kopesa yo kombo malaiko ya. Balekoya. Amen. Merci bana membre wanete manaka na biso et commis vraiment na suka na pesi un grand merci na PDG Raman Kota. Le PDG Raman Kota balobiete Musingombe asoloso na pesi mbote bisike zwamio na botanité Philippe Timalembe escalier Lola na pesi obembote mingi bisike zwami kolanité na botanité Césarine Tumba na pesi mbote moi pe bambote pe kopesa bangwadi mosusu. Oui, bambote ezali ebele. Na pesi famille Ngoto Mbote, na pesi famille Bembi Sombote, na pesi famille Baramoto Mbote, na pesi famille Nzimbi, famille Gerenbo, na pesi Mbote, na pesi Mama Ali, présidente na biso ya Mbia national, na pesi Mbote, bandeko na ngai bozali ebele na kotanga bino na kosisa te, na pesi leki na nga Obe Mbote, Obe Kaya, na pesi grand frère na nga Gerenbo Mbote, et na pesi lisusu grand frère John Bello Mbote. Merci bana membre na pesi un grand merci na espace oyo et pesi biso te to sala manaka balobi te sikeza moko na bon marché auberge Wunga Booster Wunga Booster ya liwana balobi te bazana bon marché so comme na bon marché tunaka Wunga Booster okolia biloko ya kitoko okolia biloko ya malamu kolanisa wana soko koti ko kabesoni te tunaka kanalibe koluka Obed, gérant Obed, na koluka mona mobali moko ya moindo, kitoko boye, ali kongenga misu neka ezali be sembe balobi ete mobali kaka ya mwasi moko, balobi homme sérieux. Obed ali wana le gérant, na pesi bino merci mingi bana membre, nde na bino tokuta be mbalasima. Partagez miso, likez, ya libe kitoko minde tokuta be mbalasima. Bye bye.